David mukolo wa mona ikasila ki makasi bamoni ah mais roi na biso za sous forte basala nini bazwa mwasi ya vierge ka ndenge mwana opalo bagaza mongondo bachelie na kati bache na dra ya pembe bakangi porte wala David alali bazeli ti na tongo ba serviteur ne ba yebi vie na bango ba bendi dra ba moni ke mona na pasuki te ba bia via za sumakasi te donc soko moni bana nyoso waza au cours de roi musana bango baza lokola ba souper ba dîner bazoli baza na pona ko servir et puis akoboya faveur ya roi te donc ndenge mutazana ndaka zo réfléchir yo ça si tu sais que tu sois dans besoin mona akoboya netini parce que ninga za za koda yebi ke na cours de roi faveur à roi ezala faveur za na so roi za na besoin na yo akopasola yo za normal et ça foutura menga mwana na za mwana muke papa wana na minute Félix za lokola Abraham mwana za lokola Agar donc a profiter na bana bo poso ngisema kila et ça kabongo l'homme prudent voit le mal de loin. bazala ki États-Unis ma chambre bonde balaki président sikoyo obika neza ka président créer ka suite moko bako yambaka ne bato et ça kabongo tsobo ke président ko za hotel non tout mais ya za na suite moko bako za la yambaka bato siko ba moni ke président za ki na chambre za suite azana suite wana abengi mwana po sur la masola jeunesse mère atime abi oyo mon passionné David oyo apasuli mwana yango mona gangeli mwana makasi akangeli mwana mais pourquoi ça biloko ne mwana oloba ni faveur ya roi nazona bato ba maire ba compagnie na cour ya roi faveur ya roi ba boya ka yango te oso comme ministre okima ngonde ba memi oti États-Unis siko pour roi pasola obangani et puis yaza kocha yebi ke makama eleka ata ya lo ba na pasteur ba yebi ke na cour de roi faveur ya roi ezala. L'homme prudent voit le mal de loin. Église auto ba ko combattre ngo bandaka tolobi ke nzamba zawate soit mama oyo mutasimba kisi nzungu ya mutu oyo parce que bashi omoniti bachaka makasi na église boy mala mususu ye mutalia gagner na église okoyeba te ndenge za église pe fanda ba mususu mama o mutalia gagner akosala ndenga lipo bino olia gagner te siko babike ya yebi ba mususu muto akufaka nazo pesa exemple akufaka vendredi abimi akufi samedi abimi dimanche na tongo yé mutakoyeba bino boyeba te alors ce qui y a supporter ba mystère ndenge wana ata zoli ya mbongo ata to sala ba bêtise muto akoloba te même famille ne ko réclamer te c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'homme prudent voit le mal de loin. Ba meko azana bana mibale abota bango na Togo mwana ne ya mwasi azawa azana université azosanga na université azofa na foyer ya ba travailleur tala papa onda ko avandaka mwasi oyo mutalukela e poisse oyo nyoso mais bolingo lokolo ngana benga ngo bolingo te y a un problème ezo kulumbek entre mama oyo na moi ndeko yo yebi biso tolobaki makamba awanga na te tango tolobaki kaki mwasi ya papa kiwi ye mtaboti bana mibale papa ona akufa na crée oui mkola kufa tokenda pe kuna bakunda papa akenda ki pe. Mais les gens n'ont pas compris. Hier, à Koufela Mobali, à Sakina Bomoy, à mon arabanate, mais à Bali. Mais hier, à Kabalié, mais à Nadana, hier, personne à Bali, parce que na Mobali, pas Kabona et Malamouté. Et pas na Bango lié Zate, Bango Baza Santou, lié Zaka pas, bateau Bazo Landangai. À Botaba Nanemi Balé na Togo. Moi, na Mobali, à Canada, à visa. À Bengi, pas Benga papa na ye Moutayambaka. Tala basi ya poto basi ya ba pasteur ne bazo sakana bato ba pauvre bato zo mona muta bato bozo mona lokola mutoka nda akoko kufa même lobby. L'homme prudent voit sikoyo ye animia za la papa Joseph aboko la kabana ya mutu wana qui est normal aussi moi ça za na bana koko bwaka ete il faut ça na bango mais abe akeba na ye une école privée yem takena otika bona classe na tongo mais bana ya ye papa ba yawa bana bakoma na ndako na yete est-ce que vous trouvez ça normal ana tana bateya kabiso chaque jour matana likosi zonga na genou baza na France moko za na France na université avant na foyer ba jeune travailleur moko za na Canada ba yaki awa yoka lisoro papa fana nyeyoka yo mona ngaba otu na ba kesopo yobi tokena papi gene zala yone za ne poser non moi ta fa kameno yo bon oyebi ke batnabino ngaba na lobi boy siko bana balinge tango esali ndenge wana bana baye normalement babenga ngo famille recomposée ndenge olingi yaza na bana na yo pe foza na bana na ye ndenge oyo. L'homme prudent voit le mal de loin. Ye siko alingi bana wana ta mokete talaka ka bana mobali no bayaka bakoma na ndako no te vous trouvez c'est ça normal tata oyo azoko kata ko lobelo kote po mamusu nzungu ye mutasimba to lo bango bongo parce que tato aza effayé tato aza mayele okosala biloko boyo sala te na ndenge ya te la ka bato balanda ke tongo midi pourquoi bako mone loko boyo sala na couple lokola oyo te baliba kende kisasa ba mikolo binga funa ko représenter bana nga pe na kisasa famille nga pe babana na ngai basi bakoli papa na bango akufa et puis papa on atanga kufa aloba na bango aloba po libale salama
ba me quoi que na ko sali ba na makasi papa on a le balo quoi bo vandi boé bo tika la robota te voilà famille papa famille na boy ko tanga ba source parce que après et comme makambe bele mais ninga zola na ba meko na ndako ayibi ke mamu na lo ba c'est vrai parce que leki na bangwa mobali leki ya ba meko ateka ka mapa na kisasa eza mabete mais niveau ya 2 millions ya za na ngo ba leki na mobali ateka ngabi leki ne moko mne dadia za ateka na Gabon te moko za na kisasa ah OK. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier ba. Somba 4 billets to que le mamia sombika 2 billets ya ye na bara ne mibale. Bu ba komi na kisasa pasteur asani azupe billet bana na ye ba keika ko susine zali famille pe ba ke bana nga et puis eloko zo kamusanga yo pasteur a munene boy lokola ba meko mwana no sambela ke pa nani ya pasteur Castano il faut Castano ceux qui yo za pasteur ya solo tes enfants vont à l'église na yo. Moi, moi, ça va dans France. Je mets qui comme un défi. Assemblée qui pas Yvonne Castano. Est-ce que pasteur yoté a battu lié le sirène des eaux. Moi, non, mon cas, on va en église na yoté. Pour moi, si na zoki misaye, mais tu presses les gens. Mais ça c'est une abomination. C'est du satanisme déguisé. L'homme prudent voit le mal de loin. Mbongo bakangaki tokaki 2 millions. Ba wanga na kiamote. Ba wanga na 2 millions te. Ba koseli biso kaka mwana mwasi oyo. Abimaka lobi toza venke. Yesu asali tobi te boza na sirsi. Mbongo wana bazwaki l'état zwaka ndamu. Azongisela ka batu pe ndamu. Ye ayebisi pasteur bameko lobi mbongo tokole sali boye. To pesa ndeko na ngai leki na ye joli. Asa na église wana. Leki na ye joli. Asa na église. Ya moi aussi. Joli na José Mobali ya joli. Baza pe na église wana. Mbongo wana bazongisaki wana bango bandimi kozwa yango. Apesi joli asimba. Ordre na ye. Joli a mbongo apene mapangu 100 tonnes apene lupangu 100 tonnes apene lupangu. Mais na yebi keza lupanga joli te feza la ya ye mais obika sous couvert. Mobali oyo kaka ningo zo moneka ningo moninga la ka ninga akonda na kabatu mais ye mo zo vivre calvaire na palais. Siko ye ko sala ketanga asomba mapangu wana abengisi na 2 petits ya joli bana joli ba ba kisasa ba ye na mbongo oya mabonza na zo mbongo teke ba mbongo oyo bino boya ko pesa ya badim ya ba offrande mbongo boya ko pesa ya seme ne ya ngwana famille moi c'est ça la ngo feti ndingo wana ba bengisi na ngo batu ba sombe na ngo mapangu ba bongisi famille mobimba koleka mais en attendant le monsieur pauvre mutato tout le pauvre va ina to mona ka lokola film to lobe la vie. Yo komisa bango baninga na yo ndenge nini banda mukoni bokutana bolia te bomela te mais okoma muninga ina ndoto ndenge nini to lobe la vie leader. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous.
chez nous, les clients rois. Nous sommes sur 15 Strat 92A 9300 à l'Ost. Et 15 Strat 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 30 53 860 390. Yuniche Banze, la fleur du jour. Yuniche Banze, la femme intelligente. Bayate Barata. Awa chez Mama Yuniche Banze. Awa nyonso. Bino moko bomoni chez Mama Yuniche Banze. Nyonso ezali. Yakolia, yakomela, yakolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela. Nyonso ezali. Boya ebele. Bon, ça a décidé. Bon, c'est là. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Yuniche Banze, la fleur du jour. Découvrez le 2 Carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos, et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Yuniche Banze vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Yuniche Banze met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients rois. Nous sommes sur 15 Strat 92A 9300 à l'Ost. Et 15 Strat 52 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 30 53 860 390. Yuniche Banze, la fleur du jour. Yuniche Banze, la femme intelligente. Bayate Barata. Oh, ouais,
Ah ouais, là on a mis ça. Yo mana qu'elle est pas bendier. Et pas balibani. Mais ah ouais, chez maman Yunis Bank. Ah ouais, non c'est ça. Non c'est ça. Ça t'a compétent. Bino moko bomoni chez maman Yunis Bank. Nyonso ezali. Yakolia, yakomela, yakolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela nyonso ezali. Boya ebele boko za décider boko sepela. Bienvenue sur Tolobe la vie officielle, votre chaîne. Merci de votre fidélité. Bandeko Bolanda Kabiso partout dans le monde. Topé Sibinombote et tout ça qu'on invite tout le monde de bien vouloir vous abonner massivement à Tolobe la vie officielle. Ceux qui zamba no yali bosso au Talabiso, n'hésitez pas, abonne-toi. Beau s'abonner encore et belé. Et moi partage jamais le ça la bien. Tous autres compte na biso ya PayPal. Ils ont papi gain Tolobe la vie on te commis wana. Tu as besoin il y a soutien na yo. Mon ndenge studio zo vanda boye ezo senga vraiment aussi ça bloom soit mike et puis biso tout ça kana pour to sunga batu. En tout cas moi $1 na yo et ko sunga biso pona to meka pe o kanta baninga mususu wana déjà devoir na biso tout ça là ngo déjà bandakala. Washington grand pays d'Amérique merci na yo Washington Picho Pacha Sotali Konko en Norvège merci un grand merci encore Jérimbo Mana Canada Didier Yi merci na yo nazomona lisusu IP de Kokao de London ya nangai o azo balanga pena ke non ye azo sepelaka ndenge nazo bimisa ba tiers abi ba tiers wana ezongi Adrisha motomètre en direct de London. Voilà lelo nazo yamba pona bino l'imbattable Churamboma Zali muto nangai ya kati boyebi to uti guerre santa to bunda tilo to zanaye donc ozanda kuna ye nazo yamba Churamboma to mekana ko sola po makamba koloba eza moi ebele donc bano Churamboma to meka ko solola imbattable Churamboma. Bonjour. Oui, bonjour, Papi Gen et Tolobe la vie. Enfin, Ndago lisusu, t'es pas du plateau on a été. Là où l'inga souma monate. Ah bon? Mais oui, ndeko nanga. Au bundi papa, osa précurseur. Batuyo sur le bazolo baloba plateau, toi tu es le premier. Tangona Papi Gen et Tolobe la vie. Batusu bazo envier. Nako linga to zani ngona kima ki oso bazo tu nanga oleka so Papi Gen tete na zako linga strictirer makambo pe za la boye bien. On est dans des plateaux comme ça, climatisés, vous êtes à l'aise, vous êtes calme. Moi, je suis les alliés aussi, c'est bon, papa. Merci, Minginayo, merci, Mingina Bandeko, Soazo Landanga, surtout à Tolobe la vie. Émission, oh, na oseng ngobota la yango, calmement. Ce qu'on comprend, c'est premier tour, deuxième tour, troisième tour, au côté de la carte, parce que Mingina Solana, n'a aigle, n'a aiglon. Merci Mingina Ba, n'a bango mingi, n'a bandara toujours n'a bango Carmel et Carmelia, mes jumelles que j'aime tant. Trop belle et très intelligente, mes filles là, vraiment, c'est mes filles adorables. Il y a Christy Mboma, 10 Miss Univers, très intelligente, celle-là, c'est mon footballeur. Il y a Melvin Mboma, bonne noire, aînée de la famille, très intelligente. Il y a Denisha, celle-là, c'est la plus belle. Et puis, Blessing. Merci Mingina Maman Bag, Maman na Dravel, Maman Allegria, Maman na Blessing, leader, il y a Sumbiri, Tekiridon, et Sangekoti Zamba, mais maîtriser Zamba. Merci Mingina Nadine Karmanda, Pompom Miyaki, Nazo Pesa, Balé qui n'a pas à Bruxelles, Bango, Anifa Ramazan, il a dit Ramazan, Bango Papigen. Auto que na Bruxelles, Balé qui n'a pas. Basali, Tsunami Kok, Basali, service traiteur, Mongo na Bruxelles. Le Joël Ramazan. Joël Ramazan. Laetitia Ramazan, Anifa Ramazan, Joël Ramazan. Voilà. Les deux, oh, il y a Famba Petit Nanga qui toque, Basali, Tsunami Kok. Donc, le Goloba. Service traiteur moko Bruxelles mobimba bazaka ka bango moko talaka ba soyili ba sali siko service traiteur kasi bato balambelaka biloko ele ya kala bango wana oh bato omoni Jacob ti ezawa babo sa nezaka biloko ba pesaka ezawa tikaka bo continuer pas Jacob pona biloko biloko bato balambaki yango Anifa Ramazani na Laetitia Ramazani na Tsunami Kok soko betika Tsunami Kok omona yango na plateforme nyo surtout benga bango na Bruxelles ngamona ozalana mikolo yo
potoli yakuna tozana ndeko mo lisuko mo na ndeko Patrick azawa anti mpese papa anti mpese anti kinchekwa 06 52 51 52 44 ndeko Patrick pour niveau binchekwa ezana bandaka papa kota ba Villeneuve Saint-Georges kota ba Boissy léger solo baba kota ba Mwasi Kramayel okoti bobimi na ye alors ndeko na Patrick ne mutasili sima kamwanyo so na communauté na biso mama ko yoka sonité bengaye akosalela yo makama malamu moins cher chinois aliaka jamais pas congolais 06 52 51 52 44 ndeko Patrick petoza na soirée mi balé alia ya mama 5J mama Rachel 5J na restaurant 5J oya Bourget toza na soirée ya le 31 octobre tozala wana na AC Hotel de 20h à 0h 25 € bouffée à volonté le 1er novembre tozala wana 35 €. Le 1er novembre 35 € bouffée à volonté tokolia nenge tolingi kuna do AC 5J mama Rachel bengaye ozwani nona merci mingi na yo ndeko nanga papi gene merci mingi na yo ba question za yo bari tokuta ni susu na okasasu obina la sona mono bino mo déjà chatumba zalaki awa nga yo awa chatumbawa nga yawa zo sanga biso mo le messager na coin jambo ya koma Jean-Paul Penazo Luga érotique okoma wapende kuna ngai chena makasi ndengo bomiango kaka pona tribalisme mon frère tikata na lobaboye érotique zongela musala papa yo zalaki chaîne mwana moto na biso azo sanga biso pe Jean-Paul mutamayele Jean-Paul bon nazo obike nazo ka passer nazo do biso na vai liboso no boy na omone belé ezo ya dernier jour so la papa tout gagné. Voilà, avant tous les cas nazo souhaiter joyeux anniversaire et pas yande konangai Tandele Francisco, 50 ans, ça s'est fait. Tandele Francisco. Tandele Francisco. Joyeux anniversaire à toi, n'a pas l'imbattable Tchouramboum. Voilà. Pour c'est l'anniversaire, na yo bien, balam le logo mai, et logo mora mai ou le logo moki. Pas c'est l'anniversaire de Francisco Tandele. Balam beni. Et logo mora mai, et logo mora moki. Francisco Tandele. Bon, yo éviter que. Et logo mora mai, et logo mora moki. Engala sani. Ah papa. Toke n'aura bon. Ok. Imbattable Tchouramboum. Danger. Tchouramboum Tchatumba n'est plus. Je crois que tu as fait un programme. Alors, jour on est les gars indénini, na veillé au tout ça là, les gars indénini, on se sentait qu'indénini. Et puis moi, il va prendre un bateau, se déplacer qui prend un koya pour rendre Tchatumba. Donc d'ailleurs, na remercier bateau. D'ailleurs, na remercier d'abord bateau nio surtout au ba sista qui biso muke pour tout ça réaliser rêve wana c'était pas facile. Na yebite bateau bazaki na premier na Tchatumba na pokoyo. Na yebite kaka tâche oya kozwa mwasi ya babe yango mtetika ye unde bato bazako sepelane lisuste na ba langage moko lobaki na kisasa wana ke batapoto basufraka malgré sengaki ba pardon de bato balimbisa ki ebiente c'est que moi j'ai fait le constat ngala zo pour la énième fois encore nazo sengela pardon na peuple congolais nyonso botika yake no pema na kimia asati ke bino mokili botika ke no pema parce que eloko to sala ki journée wana na moni bato bazala ki penda te na comprendre que na comprendre rejet ya bato mais to za bato te ba kotanga lecture mais faut te remercier. Te remercier Jansi Mayas. Jansi Mayas penda Forza Italia. A soutenir qui biso fort Jansi Mayas. Jansi Mayas a zalo la pape ya batabilamba na mboko. Pape na bango wana Jansi Mayas malgré na do pilé na forme. Mais bazo ki ma bango na ba ni kesi ba ya kaba trésor ngando ba kimi ba ko ka soutenir mais Jansi Cyril Kina ki yikuta kima libela déjà. Na clan Francina. Faut mon appel sur mbote. Pajara tembo. Donc Jansi Mayas a soutenir qui biso Willy Sionga. Willy producteur à l'héros WS en tout cas Willy on a momi na maman Lydia Bangala en tout cas Dio en tout cas merci pour notre soutien docteur Jafar Mukolo Awatoza parce que batu ba confondre mingi Mukolo Awatoza c'est docteur Jafar ezala solo na c'est vrai bodot boutique au moni ba produit bo mona ba oteka wana ya zana ngoku tukoleka na wo bo mona kawana. Ok. Docteur Jafar na moi sina kitoko ya pembe bazana butiko combien na papa dégâts. Docteur Jafar merci pour notre soutien na yo. Exotique 5 étoiles Simayagar. Papa Freddy na moi sina maman mbote bel mon peut soutenir ki biso au-delà de ça ezaki suna nani pasteur Gloire Mundele. Azako leka kutuka na nzela boye to esi to makaba Tchatumba kiti na akiti si vitre na kara kiti ya mbibiso na roleya place azali pasteur social Magloire Mundele
atie biso mo eloko moke moni esalaki toyambi bandeko bayaki wana bazuma mukate bazuma nini esalaki nani susu tikala to bosa bienvenue makanga la paix monde à part en tout cas azalaki na biso présent merci mingi na mams vraiment mama bag mama na travel de bato la mona musika sika azalaki présent camionnette mbola azalaki papi volca azalaki nani susu maître cobra azalaki Axel Mavinga la force divine azalaki wana to basa bato alaki ebele ya kosakana te bandeko muso bayaki biso yo moko lokola biso tozalaki na organisation moye tolo messager tout le monde messager azalaki mobali ya mama mabolonge yinda azalaki wana en tout cas matangelekaki bien na kisasa bakundaki ye malgré akepe maina kimia na gombe mais loko moko na kati yote loko moko esalenga omoni to lansaki appel je crois que totiaki numéro ya ata mutu moko abenga te po chata 1 euro on a reçu batani mais batu bakanisa ko dire mbongo utaki na gouvernement omoni batu tellement makama mbongo ezaka mingi na mutu batu bazo kasone eloko te ata 1 euro to suite do batu to PayPal na bi papi gen @yahoo.fr PayPal chata $1 pour tout sunga to bande ko na biso force na suite prophète Mola obosani prophète Mola oui yem perception salwana voilà prophète Mola en tout cas félicitations Gloria Mola prophète Gloria Mola parce que batu ko soutenir na mboko ndeko na biso na leki na biso na prophète na bébité te yena bébité na obika za pena clean bande ko na kanga kombo na prophète Gloria Mola apesi biso sal ba papa nyoso ba pasteur obi na France mutandi mo pesa biso sal pona autour la chat mbazate mais les jeunes prophètes là Gloria Mola apesi bibo so sal nzamba pambolo nzamba mona ya tangela ngata na ministère na yo on va pesi été pona ni na habité je sais pas tout chaque fois ozumo le kuna papa na zwata 1 euro te yobi mbongo matanga obika mbongo matanga za kwa mbongo minerval na siko zona ta 1 euro te mais bon baza bande na biso chatumba pe basi bakundi na bango de toute façon on a pas ngote tita komona te c'est l'équipe mais biso ba oya ye to honoraki ye on l'accès que to fandaki na ye pamba te to liaki na ye to melaki na ye on a fait beaucoup de choses na zo kaza sous dernier jour to ke tike na aéroport ba anecdote de belé to zo kende to zo solo na litoi alobi papa po filmer nga na zo kende so biso to tika na biso yo kende ko sala yango no moni batebe ba za ko confondre mingi yo chura yo ozaka muta camere papi gene bino ozaka bata non l'homme de camere c'est Chatumba le charismatique prévané yango moni akundieti na suka azalaki muta yeni c'était Chatumba takine mutu ya camere mais on n'est pas là-bas biso to leka Chatumba ne massa na biso mutu na biso to koko niele lo akufi to amabeleza la pete pona ye mais il a fait beaucoup de ngai netinga na ba souvenir belé na kiki sasa mutu amemanga na liboko boichake na ngana ndako camere to ko mo na camere c'est Chatumba il faut la sincère c'est honnête donc c'est nommé azokenda zoloba wana bato zoloba bi papa akende wana koselo makambi tikana koselo papi gene makambi na tikele mukanda 10 ans mais papa tikolo bilobelo bibo oyo koselo bote bato makambi tikalo kangayo habité yo solo ko ngole ba latsa mutu makambo bakasi pe ya solo yo kana ngabi habité yo na kolo makambi ngone pa na ote na yo oyo ko boma ngata ko bisenga yango abiri na bisena bime yo kosenga makambi te papa ena kosina na bokela ndoki wana so na bokela ki alingaka tumbanga non voilà mutu la biso to linga ki ka bongo merci vraiment il est bien samba pambola que son âme repose en paix alors to linga so na habité yo lobela makamboka churamboma leo tozana moi makamto lobela makamboka to kende pe na moi ba point social to bebe église et tout makamyo leki entre maman la biso Denise Nyakeru na leki na biso Gabor Tobenge bon leki na rapport leki na biso ça leki na biso bon so kuta comme ministre ko mokolo leki na biso grâce Coutinho on dit que likambo ba congolais ba na ngolo ko loka do sikoto sala boy bon et comment ko sala bango lokola gena netinga na za boy na za na grand frère nanga na za na ba grande sœur nanga siko lingolo ba lokola na za maître chura mboma lembata be funa ba ina benga ba na kombo ubena monela bango ba benga ngaka petit atana komi ndenge na zabore ba benga ngaka petit mina za petit na bango obligé pona elingo ba taizo ndenga zana ba yayate azana ba leki te Mohamed Ali azaki na ba leki na ba yayate do soka comme le Mohamed Ali célèbre do ba yayate soka comme ba leki na ça c'est le raisonnement congolais très congolais congolo donc soko muta comme ministre azali leki to lo ba leki na biso évidemment soka comme ministre azali ministre mazali alongo ko zali leki na biso te mais siko yo est-ce que makambo ne za mamba solo mambo to yo ki oui ça makamba solo au fait ça c'est une photo ba photo ngoto ezalaki leki na biso oyo d'ailleurs abandaki biso aza diaspora d'abord eloko esali biso plaisir diaspora batie ye pona nini vie na biso Coutinho tout ce qu'il a subi na makambo ya nani ya nalinga loba France ante bato azosilika babe alobi mais yo ozoloba tout ce qu'il a subi soko bani na Coutinho bongo Mamadou Ndala
bongo Mbusa Mabe, bongo Rossi Mukendi, bongo Thérèse Kapangala, bongo ndeko so akufaki ya Rossi na omo ya Brice nani Armand Tungulu. Baloba soki ba bandi ko récompenser ngona fo banda mamusuna bana ya Lumumba. Ba Cédric Nyanza ba Vasimola Tumba Moto. Bon ba comprendre nga komi wana te ba lingite na loba keza récompense pour na ba mais moi je trouve que continue à causer la souté. Fernando, on va dire moi on est bâti diaspora mais ailleurs on a la vérité abandon ko sabiso de ma classe dès le départ et ça qui bien te. Mais à cause ça kalobeni. Alors bien tanga université créée assise à université créée. Eza bongote. Eza bongote université assise na section ni wana. Section ya lobaki ezaki validé en 2022 et continue en 2023. Mais ils sont assise en 2018. On ezaki na butu, on sublo ba mari de une femme de nuit to éviter. Donc c'est déjà un mensonge. Bakenda ki somme auto le kana o ekina na États-Unis. Papa, France a mis 30 personnes. France, la grande pays de la démocratie. 30 personnes délégation. Chine, les pays, mais comme une grande puissance, ils ont la même États-Unis. 30 personnes, s'il vous plaît. Sénégal, 15 personnes. Bah, mais pour ma délégation, Somalie, 25 personnes. Toko, Mana, RDC, Mboka, Félix, 127 personnes. Papa, est-ce que vous voyez ça normal? L'état ya mboka pour moi on est ça va contribuer avec congolais mbake na ngoa okazaka que ça mbongo ya Félix na poche na ye c'est le Congo qui paye ba memi ba individu o ba ko ça le loko to akesa la tourisme na États-Unis 127 personnes. Est-ce que va preuve ezali? Mais oui, mais tant on va bien dans statistique ozo mona te Sénégal France ba yebi que mondela za lokola bisoté tant ozo na délégation bon bato ba kenda ka ba c'est important non important ça kuna bato si omoni ba za important bino omoni bino papi gen to ba émission bien to son émission kana moni yo do baby ozo sous normal. L'important c'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez l'important? 127 personnes. L'important c'est bango les années tini pour na Congo gagner ni na makamba 120 et puis a même ki bango po ebe ke ba na discours na te ba ça là ba combré simbité mais na lobby statistique au mutasel ngo bisoté ba mindeleti tango boye na délégation ba boye ba kateke za lokola manifeste et avion Congo boye na combien de personnes ba bi que Chine a 30 oya ina boy batali Congo 127 bagangi ba tout ba yao c'est comme ça que ça se passe parce que c'est honte pour nous pays pauvres maï ezate courant ezate nzele ezate bato bazo souffrir détournement de plein mais vous que 125 personnes et puis na retour na bino bozongi ka na 37 personnes ou 40 personnes nous sommes aux États-Unis yo siko tuna importance ba ko tika na États-Unis zani parce que ko sani parce que bangunda take luka fina bango comment un avion présidentiel peut transporter 127 personnes pour ça la carte retour na 40 personnes botika li combien siko kuna ba ke sala nini trafic à bangulu to ko lo bongo te po Donald Trump ko za zola émission de ya komo wela bangulu atikela nga mama na biso oyo mama Denise Nyakero azalaki ndeko na biso oyo bato nyonso bazala mama Denise ayebi Félix aza mukolo mwana aza mwana muke batabanduru benga kafutula menga yo kasi Félix akosakana naye babenga ngona cour des rois na cour du roi ezalaka babana lokola bayaka pona kopesa réalisation la balancer biso photo s'il te plaît merci na cour des rois ezalaka bana ya ndengo bayaka pona kopesa roi makasi bato bazotanga bible lokola ngai okomona David mukolo wa mona ikasilaki makasi bamoni mais roi na biso za su forte basala nini bazo mwasi ya vierge ka ndenge mwana opalo bagaza mongondo bacheli na kati bachena dra ya pembe bakangi porte wala David alali bazeliti na tongo ba serviteur ne ba yebi vie na bango ba bendi dra ba moni ke mona na pasukite ba bia via za suma kasite donc soko moni bana nyoso waza au cours de roi musana bango baza lokola ba souper ba dîner baza na pona ko servir et puis akoboya faveur ya roi te donc ndenge mutazana ndaka zo réfléchir yo ça si tu sais que tu as besoin mona akoboya netini parce que ninga za koda yebi ke na cour de roi faveur à roi ezala faveur azana so roi azana besoin na yo akopasula yo ça normal et ça foutu la menga mwana na za mwana muke papa na minute au Félix azala lokola Abraham mwana azala lokola Agar donc a profiter na bana boy position c'est makila et ça rabongo apasuli mabe mais est-ce que makambongo za mambasolo ya oto zoka bitumba ou maman a sepelité parce qu'en fait bazala ki n'état zina ma chambre répondait balaki président sikoyo obika neza ka président créer ka suite moko bako yambaka ne bato ezaka bongo tso boké président pour za hotel non tout mais yaza na suite moko boko za la yambaka bato siko ba moni que président za na chambre za suite azana suite wana abengi mono po sur la masola jeunesse mère atime abi di oyo mon passionné David oyo apasuli mwana yango mona gangeli mwana makasi akangeli mwana mais pourquoi ça biloko ne mwana oloba ni faveur ya roi nazola bato ba maire ba compagnie na cour ya roi faveur ya roi ba boya ka yango te oso comme ministre okima ngonde ba memi aux États-Unis siko pour roi pasola obangani
Et puis, il y a ça, coach, il y a makama les gars. Il y a le baba na pasteur. Bah, il y a na cour de leur faveur et roi sala. Le faveur a sali ka futu la menga. Bah, tu vas nous futu la menga. Ils ont ça makila. Sur le souka puis makambango aboye. Et qu'on coûter poste na ye. Mais d'abord, est-ce que batamone bne bitumbo bina bazubunda première dame obunda pena. Zoua et le ko batazo bossa na ke zoua ba maîtriser rangote. Zoua. Makamona d'abord bimi ondeni. Papa, et ça comme 120 personnes pour makambo 127 pour makambo ebima. Zoua ba contrôler rangote. O contrôler zoua ndeli mama wana ayebi ke wana mobali na ngai nde mutu na présidence na machine nyonso. Pas béton battre na miso ata obanga te. C'est normal à Monique Moubaïna, à Yébike Moubaïna a tiré, Nenga Bunga qui a Yébike, à Autopasso la Pétio. Yamona a réfléchi Malamoko Ponte Beba, Malamoko Baby. Où est le problème? Moi, Naza Mona Mouké, Ezan Azapé sous Mona Mouké, Aza Miner, Aza Magera. Aza Magera, Yébi Cour de Roi Nenge Kaka, Faveur à Roi, Ezaku Tumboka Liboso Bino Moni. Bokomona Nebele, Batoto Andosobo, les Kaka Bongo. Donc, Toloba, vous te la menga. Roi, Azongsi Makila Kito. Sikoyo pona yo leki na biso azo mérite à place wana te. Asa komi papa. Ata bolobi asa komi. Kasi ba faveur yango. Parce que yo moko d'abord journaliste zo kamaka komi kuna ndenge ni. Mo bossa na kaza na faveur. Faveur oyo même. Tuna soki azo mérite à place wana. Asa komi wana akomi ya ko mo konzazo sola e. Siko akoma tendenge ni. Mo konzazo a omona e. Aotala emboka. Siko akoma kuna tendenge ni. Ah tu. Tala na Bible to zaki na mutu moko moi si moko mone Esther akoma na faveur ya roi pona nzoto na ye banzoto wane mataka batu partout même ba mona ba ritu wana na bilanga ya Boaz faveur zeka nzoto na ye mute komisa ekuna na kocha yo ba basi ebele to mona na Bible batombwama faveur epa ya roi ezalaika bongo yo kanisi batu lokola ba nani roi de Saba alongwa ka Ethiopie tia ke dosala ake notala Salomon pona ni ake na ko pese bonjour Salomon pasole mabe abotse be obo sala na Bible. Mais ça lui faveur à l'autre bongo et pas mon konzi ce que zawana ce qui a besoin na yo redouter et puis moi nazaki bien coaché bien consigné voilà ce que est-ce qu'ils ont mérité na éviter par rapport à bandikola so bana po biso ba bato finga biso mingi bosala ka kombali banda bozoloba boyawa mais patati maché kasi bango ba kepola ni bache bango te pourtant bache mwana oyo bijou meta za po ni bache leki na wana te asa compétent Papicho Chamala, a zongeli kutu ichinae, a souffri garçon na ko sakate Chamala. Oh. Oyo mususu nani Chims, akoma kolona bilanga kota ya nini ya Chikapa kuna. Chims. Non mais Chims za président il est là kuta zongi aza na France ça. Azani président azani. Yo président ou président. Yo, mais ça bien. Ah ça bien yo mona ça va. Akomi kuta azo travailler na Muluba, bon mon côté Muluba c'est Kabuya au travail aux Zouani. Muluba président pas na bango ata président ba pousse pour bien que président. A rotambola ta na 50 fungola le logo ba bien président. Pour na bango ça déjà mais yo ko comparer sikoyo to chaka ndeko chimi so comparer na akota na place à moi note. Pour aller ba chete pour amoni azo représenter logo te azo peser te. Parce que pays na ko citer les notes basé yo mon va finga rabiso les choses. Même bana on ba gili ba shole ba yoka so bazo finga sute pour amoni ke mwana ya boya komesikana ba obega bazo sala ba courbe. Menga benati siko nazo chaka lisolo en doute ça dépend na ndenge nazo yokela ngo ke babundi so ndenge. Eza ya solo makamba Kongo soko yoki papa doute ozolo ba doute kutu oyo lingo mona doute nini. Doute oyo zo lingo mona kutu ya makasi eza na politique ozo mona benake batu ba yibi mbongo. Andimi bakangi afani na union sacrée. Donc on va faire une vidéo, tout le monde a vidéo pour ton dire. Makamba cour de roi vidéo, oh so bimisi vidéo abomi yote. Makam se so yo ko na lito ine on a so vidéo bi muto ko bimisa vidéo abomi parce que ça va secret à cour royal. Si ko zaka so ni po batalaga age ya vie, mono za age bana na yeba koko na ekutu. So passo la bango. Mais depuis na yeto ko kamate. Pour so na le ba lo bo mais yo zo lo ba boy mais président déjà abotaka na na yete secret ya moi si to bosani. Nasima badri ngani wa uta boy pa. Ah bon? Ah voilà. Tout na ba commander so na ba bukechu ba website. Ba mwana ezaka ba. Ah ya mwana to lobi siko. Yo zo sakana ya papa. Yo yebi mutu la za tirere. On sakana te moi si na enda yebi moi si na yebi tira mbairi ya ngomona sali zo wana. Ayebi. Maintenant to le canabiso merci na réalisation le canabiso aza ko réaliser kitoko mongo en tout cas félicitations. Na moni ebenda. Comment ina? Joël, hein, réalisateur de Bissot. Joël, c'est un beau tébélé. Ouais, un beau petit frère. Alors, t'as la photo au bord de la réalisation. Au monde, on a nous Nani on a Bati abso photo.
kombo na nani mbanda mukolo na obige mama président mbanda na kuna mwana kimsoni voilà moni photo tu bana obi vraiment sincèrement Charles Bameko asalio nini Charles Bameko ko sala loko taza congolais lokola biso mais biso polo na biso ezali toza lokola ba garder du temple ba sentinelle. Ce qui est biso tozaka na côté ya église pour na kolakisa ba congolais que les églises comme ça eza biloko e bebi simboka ya ba congolais plus de 40 ans papa au fandi awat Thessalonique Corinthe bamboko nyoso ko kana ba Samarie Jourdain eza wat awana tikite na Grèce papa kota Libye wana nyoso kasi yango wana est-ce que na âge na biso nde to fandi ngano ba kotangisa biso kaka 1 Corinthiens chapitre 1 verset 4. Oh ezaka kao. Thessalonique ezao. Jourdain ezao. Pour nani ba otang sabiso ngo pendant 40 ans. To ça na ngone tinini pour ningo zo ndanga makamona tina yo congolais ko sala noni tinini. Biso za na ba rivière na biso ba otang sabiso. Pour nani ba sala biso ningo. 40 ans bazo ko sabiso ko na likamoko Jésus atambola ki na mai. Lazare marcha ki boy. Ça ce sont des business oyo batu basala kango rapidement pour mutako manambongo. Alors, les Congolais, le roi Baza avec nous, on est là pour la quoi ça bangon zelo et zamalamute. En fait, les lois va fondre mato parce que ba yoki makambo e belé, c'est là ngamoko mukolo makamba benga na kisasa. Na bandi na boy, na bandi asalio nini. Asa le ko sala ngata Congolais ko la nga sala nga ponani. Et puis d'ailleurs, asa Congolais a ko sala ngani mais oyo yazo représenter le ona bato ya kangi le ko la notage wana, il faut ba longwa longwe sika wana ba sala ba vie na bango. On peut pas accepter comme ça. Oyo église catholique ezaka na bato. Oyo bato ba sala que église catholique e longwa bato bango ye. Mais bah retourner nango kolé quand même église catholique. Parce que nango ya fond ya kosakanate. C'est qui n'est pas bon. Maman attends on a le bagawa laisser partir mon peuple ko kufate ko dénoncer bango ko kufate ngana za mo santuté. Mais nzamba koti ndanga lokola canal Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Bozo tianda attention té. Nzamba lobaka na ndenge bato so comprendre té parce que dans les derniers temps la Bible dit s'il est possible même les élis vont tomber parce que le diable va se déguiser d'un l'âge de lumière bato mona meke oh il y aura un jaloux même Satan c'est ce qui se passe dans des églises comme ça alors ceux qui bato basa averti té papa bambonga bato zo sila mabale zo panzana basi bazo za la bana bazo za la dévierger mona mosi mo benga lobby alobi na ke garçon o nani ba meko abimele na butu abima na yena mwana na yena leki na yena na mo yena nga mama o zo bana ngezali wala bina lo kuta wala ba ngaku na ko so bina moy tu vois les choses parce que tellement ba yoka bango mingi na téléphone chaque jour matana ngomba matana mukongo matana genou leka kote likosi zonga kote ni zonga kote ya kude simbali nzaka ekoti bango na mutu c'est normal bo mona yena butu parce que o wana to sala magana ko c'est l'enregistrement. Nazo révélé bango lelo, c'est l'enregistrement. À ça l'enregistrement na moi, aïbe ke goleka na 0 heure. Ba cheli bino 1 heure du temps. Boto kanisa yaza onate. Ozo ka mata na ngomba, mais c'est pas la parce que nini zo la saketanga zo ko enregistrer wana ndoki muto enregistrer. Comment vous allez savoir neti rozana discernement ko ba ke voix oyo et zo la même personne où ezayete. Si ozo cautionner likambo ozo comprendre te. En fait, tout que nous maman na likaba to afana ndako l'année mission na biki yemo ba meko ko fanda penda ko lande mission bien mami afanda wana ala de mission bien na ndenga malamu na ndenga poto ba congolais il faut to éclairer ba congolais au fait premier bandi wapi ngala fandi ngala benga ba de information te yo yebi biso ne tout fonctionner na fa ina kisasa ba ndeko na yemo ko propre ba benga nani ya yeba meko ba benga pour me dire les choses où ils ont passé entre les deux familles. Entre famille ya mami na famille ya bameko et le que ça linga plaisir tant on a lobby likambo wana na balance na sepesi blako mbote belé na pesi décho denar mbote belé na pesi ba panel no sur erere makambo na lobaki wana ser na ye moko propre bameko azaka na Londres abima ka koti na palais il a expliqué comme moi j'ai dit alors bato so fandi nye ba comprendre que to zaka na source donc ça la source mon source te famille na ye moko au fait e bandaki ndenge nini église auto ba ko combattre ngo bandaka atolobi ke nzamba zawate soit maman oyo mutasimba kisi nzungu ya mutu oyo parce que bashi omoniti bachaka makasi na église boy mala mususu ye mutalia gagner une église oye bate ndenge za église pe fanda ba mususu maman o mutalia gagner akosala ndenga lipo bino olia gagner te siko babike ya yebi mususu muto akufaka nazo pesa par exemple akufaka vendredi abimi
abimi akufi samedi abimi dimanche na tongo yé muta koyeba bino boyeba te alors ce qui y a supporter ba mystère ndenge wana ata zoli ya mbongo ata to sala ba bêtise muto ya koloba te même famille ne ko réclamer te c'est ce qui se passe aujourd'hui si ce n'est que si le cas parce que na église ezaka ya nzambe papa ozolanda ngai comment boko pesa mbongo ya nzambe bozo pesa ba dîme pas nzambe ba offrande ba action de grâce mais ça se retrouver na maboko ya maman pasteur azoli ya ponani si là est-ce que ça mbongo nzambe basenga maman pasteur mais les kambango za nini il s'agit de quoi bato ba benga balobi nini ba meko azana bana mibale abota bango na Togo mwana ne ya mwasi azawa azana université azosanga na université azofa na foyer ya ba travailleur tala papa ondako avandaka mwasi oyo mutalukela e poisse oyo nyonso mais bolingo lokolo ngana benga ngo bolingo te y a un problème ezo kulumbeka entre maman oyo na moi ndeko yo yebi biso tolobaki makamba awanga te tango tolobaki kaki mwasi ya papa kiwi ye mutaboti bana mibale papa ona akufa na crée oui mkola kufa tokenda pe kuna bakunda papa akenda ki pe mais les gens n'ont pas compris ye akufela mobali azaki na bomoi amona kabana te mais abali mais ye ate ya kabali mais yana dana ye pe azana bali parce que na mobali na papa bona malamu te et pas na bango lié zate bango baza ba santu lié zaka pa bato bazolanda ngai abota bana ne mibale na Togo mona na mobali azana Canada azui visa abengi po benga papa na ye mutayambaka tala basi ya poto basi ya ba pasteur ne bazo sakana bato ba pauvre bato zo mona muta bato bozo mona lokola mzoka nda akoko kufa même lobby mwana mwasi omtayambi portable wana mwana lobby ngai nazana besoin na solana papa na ju visa mama bundi akokite visa mona na oluka billet ola komisa maloba ne pa muto akomisa te mwana wana bunda na ndenge na eti loto baza na Canada ya mobali oya mwasi mama na bango pe lokola za mama yele koleka kutu koleka même mama oyo nde abundi bana ne mibale oyo moko aye na France awa eye kosala ke baliba kende kisasa bameko amoni ke avandaka na mami asalaka nyonso mpo na bana na mibale lelo nde toloba boye lelo toza mokoni lelo toza le 27 azosala anniversaire ya monene ya mwana na liboso akokisi 18 ans nakoya otunanga question na anniversaire wana ekokute ba 6000 €, boyebisanga 6000 oyo asalaka ta sala anniversaire ya 6000 azumbongo wapi donc siko tango baye bameko amoni ke nazopokola pe bana mbanda kozala papa Joseph taza muto yoka nde tolobaka ata Joseph ngo yere mo pa lembaki obike Joseph asilika linga benga na mari amunika kumi na semi ndenge ni bo ngo molio mo santa bité malgré molio so akene nan mais sikoyo ye animia za la papa Joseph abokola ka bana ya muto wana ki est normal ozu moi ça za na bana ko bwaka yete il faut ça na bango mais abe akeba na ye une école privée yem takena otika mona classe na tongo mais bana ya ye papa ba yawa bana bakoma na ndako na yete est-ce que vous trouvez ça normal ana tana bateya kabiso chaque jour matana likosi zonga na genou baza na France moko za na France na université avant na foyer ba jeune travailleur moko za na Canada ba yaki awa yoka lisoro papa vana nyeyoka yo mwana ngaba otu na ba kesopo yobi toke na papi gene zala yone zande poser non mota fa kamera yo po oyebi ke batnabino ngaba na lobi boy siko bana balinge tango esali ndenge wana bana baye normalement babenga ngo famille recomposée ndenge olingi ya za na bana na yo pe foza na bana na ye ndenge oyo ye siko alingi bana wana ta mokete talaka ka bana mobali no bayaka bakoma na ndako na te vous trouvez c'est ça normal tata oyo azoko kata ko lobelo kote po mamusu nzungu ye mutasimba to lo bango bongo parce que tato aza effayé tato aza mayele okosala biloko boyo sala te na ndenge ya te la bato balandaka tongo midi pourquoi bakomona eloko ya boyo sala na couple lokola oyo te baliba kende kisasa bamiko lobinga funa ke représenter bana nga pe na kisasa famille na nga pe babana na ngai basi bakoli papa na bango akufa et puis papa ona tanga akufa aloba na bango aloba po libale salama bameko kena kosala libala na makasi papa ona aloba lokwa bovandi boye botika na robota te wala ka famille te papa famille na boy kotanga ba source parce que après ekomaka makambe bele mais nenga zolanda nga bameko na ndako ayibi ke mamna oloba c'est vrai parce que leki na bango mobali leki ya bameko atekaka mapa na kisasa eza mabete mais niveau ya 2 millions ya za nango baleki na mobali ateka ngabi leki ne moko mne dadia za atikala na Gabon te moko za na kisasa ok bon voilà bon omoni sikoyo olongwa za kala olongwa msala comme ngoli non ça soki ba 30 ans soki basuma kambeli le kate alors kosala ke bana fale bana wabi lobela yo moni vérité ndenge technique la mutua bana moye bana na ndaku ezate
Faiba que nexa que nous présenter la famille. Somba 4 billets pour que na ban. Il y a celui qui a le but pour nous que sa famille na yo ban no biologique et nous ma kamuzo que no sala ban no ba un avantage. Il y a so yeba que ndenge basangani wana famille recomposée ban na baza ban na ye. Mais ceux qui to na ba partage ya biloko ban na oya ye baza le ko ba na premier degré ban no ye ba na deuxième degré et ça ka bongo. Parce que ban no bazo porter combo ya papa na bango baza na famille tata na bango. Mais ye ban na baza génétique na ye ba uti pa na ye. Ya ye. C'est là où les pasteurs ne peuvent pas côté à pam. Il y a un côté les mais bon longwa. Somba 4 billets que les mamies sombiga 2 billets ya ye na bana nemi balé. Bu ba komi na kisasa pasteur asani azupe ba azupe billet bana na ye ba keika ko souci les ali famille paye ba ke bana nga et puis eloko zo kamusanga yo pasteur a munene boy lokola ba meko mwana no asambela ke pa nani ya pasteur Castano il faut Castano ceux qui ont pasteur à solo tes enfants vont à l'église na yo. Moi, moi, c'est avant en France. Je mets quiconque a défi. Assemblée la pas Yvonne Castano. Est-ce que pasteur yote abatu lié sirène des eaux. Moi, non, mon quoi qu'on va en église na yote. Pour na moi si na zoki misaye. Mais tu presses les gens. Mais ça c'est une abomination. C'est du satanisme déguisé. Ba komi na kin. Ba meko yé akepa na bango. Famille na bango mobile na boy ko tia image wana pour na respect na ye. Azobi ngundele. Ya za mbuzat. Akeye na feti na bango ba chenze mama zo bina na esio mutu bateau ba ebo sakana ba esclave ba va en église wana un jour ba va na bi mutu yo chura oyo lo bakalemba tablo nzambe na lo ba ngana lo bakana bino bozo nga lokola soso tanga ganki 3 fois même ba disciple ba tebele ba yebekte soso gangela nini ba kaise soso zo ganga dérangement c'est seulement Pierre qui a compliqué yezo isenga ke soka gangi 3 fois na wangane na kokisi yango. Bozo ngata lokola bango, bozo ngata lokola punda balam punda lobakate maloba pona balam. Nazolo makambo pona yo, nazolo pona bato soute 2 ou 3 personnes oyoka likambo, bakobima bake lukanzamba solo. Bakomi na kisasa mami yake na famille na bana na ye, papa oyo azui bana na ye wana apesi bandeko na ye. Mais dans la situation ya bandeko na ye sikoyo mona ya famille o et puis tango azo ke na ba pesa ki maputa ba ke no pesa mama ya mami na mama ya ni église ndeza ka ba sepeli ke zo maputa o pesa famille ko to pesa ya zunyo so ke pesa na famille ya mama na bango et pas mama na ya mama mutu wana tata na bino akufa ya yebi ndenge ba bokola bango le père était bien c'est lo baba dire ya ba famille papa na bango mtatinda ke no tanga zaki mutu mo zaki pena bien mais lelo na ebite soki bolingo soka kinduka ngo ne bebi si mutu obo alors famille batali bana na yo ba ye siko soucia na mutema moya loba ezate il faut pas kabona fa luka mwasi musu église e panza na ngote il faut luka mwasi musu parce que soka konneka na mwana mwasi oyo chantage oyo ti rozala mabe soka za pena serviteur à solo fala vanda bino ça peut pas aller comme ça parce que oyo comme lokola musique moi ça comme na ba chantage soki église ko panza na o c'est ça nzambe te soki panza ni nango là où il y a encore les prototypes comme na kisasa bafayi bamoni pe bana bakomota mwana bana ti ba séjour ya komoka mobala komoza la frise ma ko lobate devant moi na mwasi oyo akwa atremblaka lokola Jezabel aza face donc devant yeza lokola Jezabel aza face na ye awo ko lobate ité makilo so mwana saka libala na ba oh ngai na ba shera zo gangana oh yawa aza ité oté bon on ne sait pas pourquoi il faut poser les questions le pourquoi et ko sala ke bazongi na poto bana bazongi o ya Canada zongi o ya Paris azongi les places à la université naie à que dans l'église n'est pas pasteur Castano naie. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Mbongo bakanga ki toka ki 2 millions. Ba wanga na kiamote. Ba wanga na 2 millions te. Ba koseli biso kaka mwana mwasi oyo. Abimaka lobi toza vainqueur. Yeso sali to bi te boza na sirsi. Mbongo wana bazwaki l'état zwa kandam. Azongi c'est la batu pendam. Ye yebisi pasteur ba meko lobi mbongo to ko le sali boye. Topé sandeko na ngai leki na ye joli asa na église wana leki na ye joli asa na église ya moi aussi joli na José Mobali ya joli baza pe na église wana mbongo wana bazongisaki wana bango bandimi kozwa yango apesi joli asimba ordre na ye joli azwi mbongo apeye ne mapangu 100 tonnes apeye lupangu 100 tonnes apeye lupangu mais na yebi keza lupangu joli te fezala ya ye mais obika sous couvert Mobali oyo kaka ndingo zo moneka ndingo monene ngala ka ndinga akonda na kabatu mais yemo ka vivre calvaire na palais siko yeko sala ke tango asomo mapango wana abengisi na 2 petits ya joli bana joli ba kisasa ba ye na mbongo oya mabonza nazolo mbongo teke ba mbongo oyo bino boya ko pesa ya badim ya ba offrande mbongo boya ko pesa ya seme ne ya ngwana famille moi c'est sala ngo feti ndingo wana babengisi na ngo batu basombe na ngo mapangu babongisi famille mobimba koleka mais en attendant le monsieur
pauvre muta donc les pauvres avaient une tout le monde a la film et ce sont là n'anga pas pigen très bien là donc c'était ça alors famille monique yimi famille ba yebi ke ba université pe na moi na bango asa moi na bango aso mérité bango peut faire à la l'aise 2 millions ce qui moi c'est relation mapango 4 5 na joli aso pour na limite ko mapango na et c'est joli ça yé obika neza sous couvert ngai ko refesser parce que na zo tout na bandinyo ba la nanga botala nga na télévision mbongo yo joli na José ba someli mapango awa na poto joli asala raté mon soza aya ka na église on a mobile ne José parce que ba ko zo 200 000 100 000 osomba lupango wapi donc mbongo église on va dans pesa na passe ba maman femme de chambre femme de ménage auxiliaire de vie ba maman bazana bana na bango ba bazana ba otisu wana bazo souffrir na malformation bazo ka se bazo ko pesa mbongo e pa nzambe tala maman ninga zo sala ba business na ye obi ke moi na landio calmement mais est-ce que obi ke eza ba famille mususu baza ba problème na bomo interne mais ba ko luka pe ba baby satam sur réputation pe ande kona bango est-ce que bien famille zo souffrir ce qui est famille ce qui est interne et que zabi pona nini o bango ba lobby te kaka ba musu mutu ba lobby parce que bango bazabi nazo betelo yokate makambo nazo loba mama oyo église e kabwana poteya muta ko na planning mami oh au moins ba teya wana et puis yo so kap yebisanga na no ba meko je mets quiconque a défi bando e baba meko ça bimisa ta mwana osoyoka pasteur moko ya bameko bameko abimisi to monaka kisami na kibila bime pa fe na biso na ni tambulukoki kisita abotaka te pona mami pasteur o banda to yeba abimisi ata mwana moko te ya pasteur o balako mwana o pasteur a mutu te azate talaka ke église à Bruxelles bacha koma mami bate ya ndenge nini bacha ka pasteur te bo ovala na écran bo ya zote à partir à Hollande papa vous trouvez ça normal la femme c'est elle qui dirige tout à ça le fonctionnement ni na kati église bakaboli ya zana batu na ye mami asala une équipe na ye petit moko zana comme na ye trésor batino so yebi trésor azalo kwa mallette de qui que c'est azalo oh ça la information hein trésor aza mallette ya mami le no mami mallette trésor wana mami azobali sena rit mwana mwasi moko mona rit ayemba na korala za wana baobali kala mingi taw mami mutazobali se poza mallette na ye mtasimba kalar na ye tout bazali trésor wana mama Godé ah ba mama wana do bango o ba basala liboke on était so ba mamba simba nzungu ya bosra wana mama Godé mama Mimi auto kufela kutu mibali mobali mukolo na auto kunde na Argenteuil famille mobali kutu baso soupçonner que yem taboyi mobali wana mena yebite mama Mimi do yé penande bango basala na mama Mélanie na mama Adrien na mama Adolo click wana soko koti wana te papa au côté ya te bana basi nyo swakina ko boka bango na suka kuna boko ya te place bozalito c'est elle la reine qui gouverne c'est là où les gens vivent que c'est pas normal papa tozana au moins na Bible o tozana mutu moko mona Eli les sacrificateurs Eli wana azaki lokola ye azana ebolembu atiki mwasi asala bana basaka na église basala ndenge balingi bana na mwasi bakomi kolia na biloko ya o bapesaka ba sacrificateur na Ancien Testament obina on eza ba référence en Testament donc eza lokola na quatre église ndenge bango bazali mwasi boyena mabonza aliye na ye boyena dim ale boyena dim asombi lupango et papa wana lobaka eloko te oyebi nzambe frappa ya ganga nini ikabod ma force ebani baki notanga Bible histoire ya prophète Eli c'est ce qui va se passer dans l'église tu n'as mis ekota papa calamité uzawa tozana bino mais est-ce que famille yango ezo réclamer ni bazo réclamer ni nazo ya te papa zala calme nous a mona ngaba zala l'aise et yeko sala ke trésor wana ni nazo wana église intouchable yem tasimba mbongo ya mami ataboke wapi siko yebisanga eza mozikito eza église donc on se comprendre tango bazui mbongo bapesi tozana mama moko wana pardon na bosana ki mama mama Adolo azana service traiteur au moins une église wana soki olingo sala libala kuna ke mama wana Adolo azeli service traiteur soki ya lambité okosala libala kuna te recommandation à mami. Est-ce que ça c'est l'église? Nazolo bano wepo na kozonga na verset biblique parce que biso na bino photos en verset. Parce que tout qui tozolo makambo sans référence biblique, c'est là où les gens tombent parce que la Bible dit si l'église tombe, le salut est dans les grands nombres de conseillers. La prudence tombe, pardon. Donc, ozomona nde tozolo ba. Maman na dolonde mutu oyo soko lingo lamba kuna soko sa libala ya sele service traité. Okoye la service traité uti libanda te bango. Ye. Bazana mama moko wana mama nani zela mama pasteur nani zela
tantine mobali na ye dada bango bakenda koteka kosoma maputa omona balataka ya bostra wana omoni bateka maputa ya boso balataka wana dada na mwasi na ye tantine chargé mami bon maputa to kosombaka wana mbongo ye donc ça c'est un grand business na kati église bato na dotanga ba olandanga na église bike bato nde basala musala wana dada tantine mwasi dada mobali na ye bango nde chargé ya kosomba maputa na Chine omoni batekelaka bato nyonso bolataka wana yebisanga yezu atikela bato balata liputa ya église esika nini pesanga référence biblique o bazo charger na mami ko charger te non bazolo makambo eza ya solo ndenge tozolo bangana yo awa soko aza mutu ya solo akoko se repentir mais soko aza mutu ya solo te akosuka lokola Eli le sacrificateur ekozala te parce que mbongo wana bato balelelaka ngo omoni wa mbongo apesaka wana bato mosusu basufraka mutu mosusu azosukola 1000 sani oyo alela te papa na poto oyo oyebi kosukola basani na plonge wana sani olela te ozosukola basani ya biloko ebelebele okoko kufa bato azokende komema bakoko wana ya bino te kotombola bakoko bata banye wana koko wana kutu oyebi ye te mamosu akozala mpe aza na ndoki ozotombola ye kokende olongolaka banye na bango na bakushi wana bamama na biso bakende osala bafemme de chambre wana bazokende osala na kitaba mpo mopepe koko kobima ye parce que kogumama kotanda bambetu 10-20 na mokolo siko motu moko azozwa mbongo azolia na ndengo na kati ya au nom de l'église est-ce que tout le monde peut être calme comme ça na tout lobi famille zo réclamer nini et puis ça aussi si au rapport de la famille zo réclamer nini et puis qu'est-ce qui prouve que makambo nyoso eza makambo aso bato bazolanda biso l'église bazolanda biso yo olandaka te nayebi koza mwana ngaba mais bato basambelaka wana mwana ngaba ça veut dire quoi kasi on le bien sur 4 ou 5 fois nayebi pourquoi na olo abi yo pourquoi na olo ba tenga la bidalo parce que yo déjà balobaki na biso ke ya benga yo pesa yo azao peso 5000 chaque mois 5000 et 5000 dollars 5000 euros nayebi te bakosa ki nayebi keza lokuta mais kasi tant na olo ba na TV yepe landa biso na tsiko zwa pesa ore mokenda kuna deux fois non mais nayebi très bien mais okenda kuna deux fois non mais okenda zo na confirmer to kenda zo mbongo na bika okenda kuna te na biso na tsiko zwa ta 1 euro te mais okenda ki kuna pa na ye bato so na télévision quand na beti sola chatumba awa na bina chaki numéro de compte on a komaka papigia na robas yao.fr compte nanga ya PayPal na tsiko zwa ta 1 euro te Charles bamekonga na yebi na ndenge mususu mokenda kuna deux fois bato baso na kokende kuna même à 10 fois na yo lobiki ono asa mwana ngaba obosani kusana na yo obosani dontologie et loko oyo na monaki mabe pa na yo parce que yo za journaliste okosa na pas chanter peu importe ki mwana ngaba na biso kasi batonga na sona o basa bana na iba ngote chura mboma zela pardon merci les émissions ngai ouais nazo yo kayo c'est moi le patron ici patron tout ça ba bêtise le patron ozo kosa na ki patron patron ali Charles Bameko n'a pas même 15 000 fois, même 20 000 fois. Mais, il y a si pena, l'isole il y a 2 millions. Est-ce qu'il y a yuma? L'isole il y a 2 millions, il y a 10 000. Attends, au moins, sacrilège. Sacrilège. Ah bon? Mais pour na mona ki ça passion ezaki belé je n'ai pas aimé au moins na kima non mais le lokolo zongi non ngana yebiye na musala ba yeba ka muté papigere na musala il faut osala véridique ningo na yebaki yo tu vois ozaki passion na banzi tétété 4 heures pas chanter pourquoi parce que makambango wana nga luka na yeba source moi na yambi na besoin na yeba na toute une question obi famille bazo réclamer nini et puis qu'est-ce qui prouve que makambo est vrai mais so mona na papa famille mais tant que tu as makambo to lobe ça vrai parce que dans cette église ça règne na minute tout autour ce qui se passe là-bas bango ko to bazo kamwe bimi ndenge ba komo lokaba bando soupçonner ba ton église il y a personne la famille qui dit ça mais na lobi tant famille ya ba meko ndeko na biso moi azaka na Londres a matina live ya Blackos a témoigner makambo nyoso yepa ko sisus yona yena leki na leki na ki famille na ye a témoigner kutu moko basala ki libala bango balaki te a témoigner bi mokolo yo bakangaka bango pona mamambongo atindela bango message na ye muta répondre bango azate ce que famille balingi nini baso réclamer nini mais c'est que je veux savoir baso réclamation kutu réclamation na makambo la raté famille ça que maman oyo a BBC église a politisé baby déjà et comme le la fond de commerce ceux qui déjà baso tinda maputa so ba dozo tinda déjà ba kono sala maputa ya bossa bazo teka yango epa ya ndeko na biso tantina mobali na dada c'est que lingolo papa yo oza mutakala même papa côté kabiloko ne yo ba yeso abeta to film dans le temple pour nani c'est clair ça côté ka musique mais si ça règne comme ça c'est vrai si directeur maman wana mutu face à lango mais là ça va pas mais en attendant les pasteurs au côté ya te ozo mona te église mo poba te ya faux ceux qui sont en Belgique il faut pas qu'il y ait la télévision parce qu'il n'y a pas un pasteur bango pona bango faut pas ça na bango ba zoa mais ko zoa yango le mutaba to ça le côté
C'est là les familles réclament papa. Est-ce que au moins makamozo loba, au moins makamusubino loba vous comprenez raté. Famille comme on a oyaye pa na bango, asombe bango lupango, ba na bango balongo ki sasa ba ye bazo bouger te, leki na mobala zo continuer ka maman pe azaka bongo. Et ces familles comprendre te, baza na bana ki sasa te. Ba mona ka bango tomba ya kate, ya sa kenda combien de fois pas ba famille moi sina. Ya famille mobali na ye. Comme ba to zo landa ngai, famille mobali zo landa ngai. Combien de fois ba kenda ki sasa ya kenda kuna. Ye moko pa kenda la maman na ye, soka kemba la mamsumba la moko kaka. Maman azana bomo bango bateyaka tant on a lobaka bino que bénédiction utake pa ba parents bango ba boya kango mais papa Bible lobi na biso honore ton père respecte ta père honore ton père respecte ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur cette terre. C'est un commandement avec une promesse. Siko maman na yo moko azo que notala yete mais c'est que siko ozo que notala yete mozote ya batu balinga maman na bango. Vous voyez les contradictions maté papa Tozo kaka, tosala boule. Tosala lokola pasteur Sonic a foutu rock man. Na su kaka exemple wana. T'as la famille nae. Tu vas trouver. Azo zombongo fele hein. Ba 2 millions zo fele papa beti shit te ofandi kaka. Sala na tongo, le kana midi, simbanga na luketu, lisu fungula, popire zo soit passé papa 2 millions. Est-ce que ta famille ne peut pas réfléchir? Ba ko respirer te. Est-ce que ezandeng na zolo ba na sens wana, na zo sepelate ke ba lo ba ke bango ba sala ka pop eza église te. Là où je vais citer maintenant, c'est que ces églises et sa musique, pour dire aux gens que tout le monde qui vend dans ces églises comme ça, après 10 ans, il y a France. On a vu beaucoup de choses, mon frère. Surtout ça, tout ça, Charles Bamekozan de Konayo. Oui. Hein? Oui. Et tant que Mobali, on peut Charles Bameko conseil par rapport à Makambo Nyostu, au lieu de Makambo, au lieu de Kokolo, on peut conseil. Conseil, n'a pas PC conseil, n'a public boité. N'a pas PC conseil, n'a privé, pour n'a pas eu de coutanate. Mais azo yo kabiso Makambo Tozoloba. D'ailleurs, n'a pas PC conseil, n'a moto à Zaya Nzambe. N'a yebi Nzambe na yeto. Moi, tes frères Patrice à Kendek et pas na yebo à 12 personnes. Ça, ce sont des gens baza sous bienté. C'est combien? 12 personnes à conseil. Et bon, Bamekozan n'a pas de compte. Parce qu'il y a Kendek qu'on a que nos 5 soutien pas na yeto. Ba frère Patrice baza bateau mamsou baza bela Nzambe. Bateau baza na Nzambe ta ko peso gloire te. Ah, on peut se gloire te. Partout ba leki wana papa leki na l'église ebele ma cause 12 personnes. Frère Patrice ozo ba frère Patrice ngo bien. Mobia ité. Frère Patrice ngoi musoko. Okata mobia. Les ka ensemble. Papa. Grand frère ensemble. Papa. Ozo mona place avec collègue. Donc conseil to ko pesa yete. To ko sana loko to ko to ko ba neka ka ke laissez partir mon peuple. Ça c'est le temps laissez ou bien basali moziki wana ezo continuer moziki ou bien d'ailleurs c'est Nzambe te parce que ceux qui Nzambe bazala qui tous se pratiquent ici parce que ça commence d'abord par la famille papa toko yekoloba toko sala nyo surtout na ndenge ya zofra na poto famille fallait ça la quand même malade ceux qui famille moi c'est se retrouver par rapport na yete et que na mbongo bazo s'enrichir illégalement na landio a ozolo baké il faut tika moi si est-ce que yo tika na mutu moi si na ya bala atika ye pona autiki pona ni mais ça marche ceux qui a lobby as serviteur de Dieu c'est qu'à zo venir hypocrisie parce que na ba il biloko tout énuméré ceux qui moi ça zo dans 10 ans église on est commandé auto ba église bi tout loko on est aux ndengeni vous voyez pas que l'église est maintenant basi papa na yebi que yo manga ma bible za makasi mingi te oyeba ke ba disciple tu ya Yesu OK ba disciple ni su ya Yesu yebi ke babala bazaki na basi na bana to yako yeba kaka moko Pierre parce que Yesu akenda ko sambela belle-mère na ye basi wana bazaki basi te lokola ye. Pourquoi pas dans l'ombre? Pourquoi pas régner côté Kabilambate? Pourquoi pas gangi la batna quatre église? Pourquoi il chassait tout le monde dans l'église? Avant que tu aies un pasteur, il faut les candidats parier. Est-ce que y a une vision toye? C'est là où je trouve que ça, ça bilo comme quoi bondo qui a boutou. Pour tout le monde a un musicien. Oh mon musicien moi quand moi si n'était bondo bineni y a mutala la rata. Moi c'est pas tu pas terre na épété. Avant na y terre. C'est lui qui, c'est elle qui dirige tout. Le messieurs a étiquette. Les lois na la biso émission aux disposition mususu. Nazolo banoko à chaque fois yo oli ba meko moi kalate pesa ngana no pasteur mo ka bime pa ba meko bon ensemble la bonté no ebandeni mokende ekunate asate nga kende église te asate azana mudo azaki sita siko yebisa ngai parce que madame azo proclamer batu nyo surtout ba côté est-ce que église Nzambe bino yo so mon église Nzambe tout ça na ko to zaki na sacerdoce ancien to zaki na lié très saint par vie les saints très saint par vie yebisanga mwasi ya mosakolini atika lokota bisika wana ye place wa zako fanda place mo za na ndako kolamba po bazaki mamusu na Nzambe ya solo bazako comprendre mais là on ne sait pas quel Dieu que ces gens servent
yango moni mwasi azwi le défend lelo ntango naza koloma makambo sonné d'alarme ndeko na nga l'époque wana bato baza kokurara nga te c'est aujourd'hui que tout est ni comme ça nde bato babandi kocomprendre yango papa zela obeko tunenga likambo te lelo mwana asali 18 ans ya ndeko na biso ya mwasi mami azosala feti na yoyeba feti ya mwana soko abali asali feti lokola ya examen de tobe fati na anniversaire na tuni yo ndeko na ya ngaba oko dépenser ti combien pesa ka estime na salle makaba bali ekoza combien voilà wapi wana poto na poto mais ko louer ça lui prix na muti te na tuni salle estime na feti na salle na makamu nyonso ekoza la combien 5000 balles wana salle na kolia na makamu nyonso 5000 6000 balles 6000 balles hein siko yi asala ka wapi pa koza 6000 balles bon ça la raté mukanda na mboko asala kande na église asala kande l'église na bango soko lobi asala kande église na bango sika bazo ba dim na bo frère ndi asala ka wana est-ce que c'est normal tu peux et bon pour asala moi ne plaisir abisa mbongo na ye asala moi ne plaisir est-ce qu'il y a problème bongo pour anite ko sala pe plaisir na bana muto est-ce que bana ya muto ba ko fana na foyer de jeunes travailleurs est-ce que bozana nda mais siko tango mo boto sono bien to sono on a compris que faut tambali hein te na tu na tu no question tango yo condamner moi-ci par exemple moi-ci mami mais siko mobali siko yo non mais parce que non mais parce que c'est l'homme qui dirige il y a le contrôle moi-ci ya batu karaté parce que il y a autres diriger ngazolo babonga na cadre ya bango te no ba na cadre ya normal na komi place au komi donc lingolo bananga ke mobali assez impuissant assez incapable na koloba te ke yem tapese mukanda parce que là na okende plus dur na éviter mais ce qui y a sur mukanda na ndenge ba balana avec toutes ces choses qui se passent et puis il faut pas s'arrêter c'est pas les choses ya muziki ce sont les choses dédiées attention papa les choses dédiées bobo ça na kateke baloba église za nzambe oyebi église ya nzambe na bi papi gene église za kana église ya nzambe bon sikoyo tango topesa ka ba offrande na ba nani na ba dimyo topesa kana pesa pasteur on est sur nzambe te comme ya pasteur on a nzambe te parce que sur église za nzambe ningo lobi dimi photo tcha na compte nzambe et bon nzambe repesa dimi ngwa siko lokolo repesa nzambe dimité nzambe ya lobi ozui gratuitement pesa ofele donc ça na sens que tu ya mbongo te parce que mbongo eza pona biso to sala échange d'ailleurs je te dirai une chose le ciel est mon trône la terre est mon marchepied quelle maison bâtirai-je Dieu n'habite pas dans les maisons faites dans la main des hommes. Alors si les gens se réunissent pour faire l'église, prendre l'argent des gens comme ça et détruire la vie des gens comme ça. Maman moko auto témoigner na mona ka outi Suisse. Mona nazalaki na mona nazalaki soki na Ernie bilo mo bonga muke ayeba outi Suisse ba ko sambela e balobi ke passer assez ambi bato et comme na suka. Est-ce que vous trouvez maman wana na Suisse ça normal? Ba minga na mutapesa bango maye les nzambe. Ba juge manzambe ba juge ba serviteur. Moi nazobela ke na moi en hôpital bosi bomona de moi na moko lekake pa muku nao azala ki libumu ya kofimba papa tu as vu ça dans la télé si moi na nazaki na malnutrition te so ba ke na hôpital eza na ba formation mais le moi na bikate si atie liboko pa moi na batulobi akufi siko bokolo ba ke faute eza na les gens sont mal enseignés il y a mon Bible vous êtes en erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance de Dieu c'est ces gens là faute ni ngolo beza faute ya mobali mais mobali pe lisusu toye siko to kopese faute mingi te toyebi te nzungu ezalaka wapi basimbela parce que je nakolo beloko moko boye tango papa sikatenda kufaki bazaki na pasteur ba joy bazalaki mais pour nini mwana zu église parce que mère abengi ba joy que père atiki makambo yango makambo za ko fonctionner boye ba joy babangi na bango c'est là où l'enfant est là mère a ko supporter tout ce monde ngo succession à l'église nyoso tout yo kanisi église ya Moïse mbiye wana ezanga ki bato baza papa mbiye azanga ki batena na yo bakotika na église wana mais faut moi et ma maison nous servirons l'Éternel eza le rôle où etrafa où tu travailles en famille ça c'est pas les églises ce sont des wetrafa où tu travailles en famille tu vas matokomi na biso na suka pour aussi dire ça bato balanda biso sikoyo sono bilo par exemple pesa de na biso ya mwasi conseil étant que grand frère par rapport à la situation abimana makambo église ezaka akobeta ma fort même bana ba ko risquer pour le les ana mo ya nzambe te ba obeta maté na kopesa parce que ce que ça ya nzambe mais ba bangi papa to ça na ba serviteur de Dieu o ba 1% bazali pour 9% ba miyibi mais 1% ya bien bazali basi na bango ba kotaka makambo te na ko banda kopesa yo moko mona ba ba tikala droit
Pour na mwasi na bakota te. Yebi mwasi papa wana akufa Moïse Mbiye Mouya. Oui mwasi na ye. Yo kasi Moïse Mbiye na Mouya. Papa Mouya, papa wana akufa. Mouya isomwe papa na. Yo tu kana mwasi na makamanzana. Même nani o mutomba comme na kindoki na ye wana. Mais oyo somona mwasi na makamanzana. Ba garder la doctrine basali. Si vous avez un côté Makambouana, c'est que ça na makamba butu ça na kati. Conseil ni to pesa bango. Bazo maltraiter ça ba congolais bazo la muka 10 heures, bazo la muka 5 heures, bazo kota bango ba prière na poto, il y a 40 jours, il y a 50 jours, il y a 60 yo za na poto, mundela kota ka jeune te balabala ezo salama. Mundela prière te ezo azali awa, tozo ba smiki na bango, tozo ba femme celle bazo mbongo, bazo futa bato, bazo c'est la bino ba sécurité sociale. Plus loin na ba kiso les sous. Pona ko sa bato. Oyeba ke l'église nyonso ezalaka ezaka ba asbel. Et ça va asbel. Sans but lucratif. Et ça au moins l'église et ça même rang na resto du cœur, na secours populaire, na batunyo so na même statut. Mais qu'est-ce qui fait que bango so ba si sauter ba na 115? Mais 115 c'est et ça l'état c'est la plateforme moko ya association belé basangisa. Do bango mais ndenge bango bazo 10 000 ya bato, offrande ya bato. Mais pour oyo okutana pasteur faut ça 50 500 okutana pasteur. C'est l'arnaque. Est-ce que l'église a pas vendre? Vous ne voyez pas que les gens ils sont rendus les gens pauvres. Papa ici ka bazu 2000. Moi ça soit maman pa ngini nango, bazo teka maputa l'église, basali moziki na bango. Papa ça c'est pas l'église. Ça c'est pas l'église, ça c'est la maison de solo quand on appelle ça bango ba verser à Bosra. Moi pas to soki na Bosra. Bosra lingolo ba maison ya désolation. Le zéro coloqué nanda ko nganga, c'est ça on appelle Bosra. Bibliquement parlant on appelle ça bango ba verser. Ba boya kango à l'époque ba ndima kango na soni. Mais aujourd'hui on s'est retrouvé dans ça. Et maintenant, comme il a souka, le basouka zani poto si ça intervention na biso parce que jusqu'à nous il y a ba preuve na mona ba preuve porte ça grandement ouverte pour tout le monde ba roya roleka to vendre pour tout ça. Voilà. Alors message des années. Message des années. Message to va retenir ni une émission. Biso ka ba peuple de Dieu. Message na kopé ça bango to bango basi bangindi papa 2 millions ezawate papa. Yo zo 2 millions muninga yo na poto. Tala bango basala raté ba so mapango 100 000 bato avai na poto bagangela biso kaka moi j'ai fait 20 ans en Europe 40 ans en Europe azata lupango ta soma na mikonga mais bato so 100 000 na mito bato gratuitement comme ça bana bazo na poto ndenge balingi bazo teka maputa ndenge balingi ba sala tout ça c'est pas les églises ngana ko conseiller bana nzambo bazo landa ngai l'ère des gens venus où les adorateurs adoraient le Père en esprit et en vérité bazana ba on attend que na ba bâtiment wana te nzamba zaka na bâtiment te yango mona lobena on mukola suka ba sabino nazana ngomba azakuna te azana mai azakuna te azana kate église azana te azana kati ya mitema na biso ezana verset mo sepelisa nga Apocalypse 3:15. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, il ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. C'est Dieu qui parle na mutu. Azolo bana pasteur te. Azolo ba mutu soko fungoli porte na mutema na yo na okota. Imagine toi Jésus Christ obeleli epena na butu ofukami. Paulo bagi na biso ka kanga porte ndako na yo. Kota na sima porte belela yo na oyoka. Siko fungoli ndako ato akuti obota kata opeso mwana. Azo senga pasteur te. Osala kata opeso musala po azo mona. Yango lobaki boba kisa nani baba discours à malobe belete na ma prière na bino pona yebi déjà nyos loba l'essentiel. Mais ces gens là ils ont retourné les choses pour dire qu'il faut passer par moi. Tout ça la boy. J'avais un ami na pesi leki nanga wana mbote belé Sandrine. Tout père de pasteur amunene pas absolu na kingasani ncham. Masala tokola na ye mais un grand pasteur akufi. Na tuni bandimi na ye petit nanga mo assemblée ke pane ya sportif. Siko ya zaki na no père spirituel maître père spirituel akufa bisko lokola akufi bo assemblée la sunzambete. Kao parce que ils n'ont pas compris. Et ce sont comprendre philosophie ona. Très bien. Donc lobi pe muto akoko kufa. Mais siko bino nzamba kufa kate. Nzamba il est le même hier aujourd'hui et pour l'éternité pour tout le monde. Nzamba ça l'exception à personne. Tiango monitanga chaki maboko boina croix. Cela veut dire venez à moi. Quoi? Tanga chaki boy mutu tout. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, ce n'est pas ça. Les gens vont conditionner en haut. Donc, comment t'es-ka prière? Comment t'es-ka le sambo? Bible lobby, en mon nom, vous chasserez les démons. Bon, ma foute est où tu as? L'huile est où tu as? Carnet est où tu as? N'a pas fait prière. En mon nom. Ma foute a été, maïté, l'huile était. En mon nom, vous chasserez les démons. D'ailleurs, papi, Nzamba pêche au pénal. Au moins, il y a un pénal. Nzamba pêche au pénal pouvoir. Voici, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Toute puissance de l'ennemi, aucune puissance pourra vous nuire. Assurance les amours qui est pour la moto. Si comme mutation à moi boire qu'elle lui pasteur de face parce que les gens ne lisent pas la Bible. Il y a un moment na sala objectif à côté la Bible bandé tisuka. Le lot na compliqué à parce que je connais, je salue le pasteur
Jean-Oscar Kizamina Kibwila. Dans ce yamba écoute, je crois. Alors, si ton Dieu est mort, et c'est le mien. Et c'est le mien. Jean-Oscar Kizamina Kibwila, en tout cas, Mbote Bepa Solanda, on a beaucoup discuté pour la Macambe Église. Par contre, nous avons Kangi Église. Pour l'Église, n'a pas été soutien. Tout ça, les démarches, papier, volcan, tambouri, déjà, document, on va tout fermer. Tu expliquer bango tu expliquer la préfecture si na ya association ol tu si bango bazora biso ba dim bazora biso ba offrande abi non association za pona ko ba dimite soko ko zo ba mbongo eza pona ko salisa bato bazala ka wana ngolo ba ko pesa bango bato bazangi ba passe navigo pesa bango bato bazangi biloko ko lia ta midi bato bazangi place ko la même église ne ko la ko kanga mate feza la ko funga ba tout so bazangi ko lala imagine tu église le ko la ya Bostra na muneno eza ngo bazana ba muske mutazangi place ko lala la ka wana ba lala wana te. Mais pourquoi vous fermez ça? Parce que vous dites que c'est l'église de Dieu. Mais l'église est belle au monde à la place c'est cours catholique, mais c'est l'église. Mais n'est pas y a la bilamba, et puis c'est pas la mouli le kuta. Mouli moi le kuta wana mouli et comment mouli moi mouli moi ça c'est philosophie le kuta pour ça là-bas tu vas mentir papa. Église au Kangaki, tu vas aller à démarche. Toutes les églises de réveil français, awa. Tu vas na bango tu meka to bekape na Bruxelles aba ici biso na Bruxelles photo zo mikanda moko botu to tambola et c'est ngapi mbongo na ba avocat mususu ya benga ba avocat ya Europe to ba neto ko sanga na po to lendi papa to pesi bango ba image ya ba pasteur ya awa to banena bango na Saint-Denis 64 églises na bâtiment moko ba mbila gangi tout ça ce sont des églises oui to kena bango na nani na o musuku nani na place bango na bataba côté wana la Briche 45 églises ici Kamoro mbila gangi toke na Villeneuve Saint-Georges kuna des pépinières sarcelle kolobate abi tout ça eza église tu as asubela bité biso les églises basenga biso bambo to tie image moko to tainde atuni tango bazoka mbongo ekendanga bitu bakende pas moi sina bango mais ça c'est l'arnaque ça c'est l'arnaque au pays et le côté oh eza blanchissement d'argent tango zimbongo ya bato sans déclarer ngo okesela ngo musala na yo moko yango bakangeli Sarkozy papa et ça mbila na exhibition yango to sali to soyi na pasteur Kizamina donc l'église ne se soka tout et puis to ko beta ba pasteur na poto to sana yo solo to sana ma autorité ko beta bango te ko buka bango bambanga ko bendeka matoyi muke bwakima yango to soyi na pasteur Kizamina il faut ko tala cas par cas chura parce que l'église nyo surtout oyo za mabete mais 90% de tout ça kana d'autres va sur 10 1% ka muteza bien to koyeba ngo ndenge église on ezala batute to mina suka chwa mboma sala boy chamo jali bono chamo ouais on a besoin comme boy te na besoin ko chali boy ya gauche ou à droite te ya droite okoyib c'est biso ki ozana problème moko te na pasteur Charles Bameko ya nini papa ya nini oyeba ke au-delà de tout azara de côté azara ka mungala te azara na côté musu ezarani oyo ebio donc surtout que na côté na mususu à cause de la ndeko na ndenge moko boy mais na cause na premier net nini mais moi c'est que je vais nazaka loko la sonnette d'alarme ya koyisa bango ke boyete parce que papi gene question tuninga ibana Israël bazako ibate ko zana boumbu ezaki mabe il a fallu Moïse ya mena quel prix tande ba finga ngata na loba makambo na moni mwana mwasi mwa sali vidéo zo loba yo nani opekisa ba pasteur ta ignorant ndengo wana mais bana Israël tango bazako lia bazo me en Égypte ba yeba kiteke za mabe. Mais Nzambe na likolo za komona ke bao souffrir ba na passe il a fallu envoyer Moïse premier tour Moïse ayeba kuti égyptien na Israël bazo bunda abomé égyptien wana eza lisumu ba égyptien ba commencer bi yo ngoba ndari susu ba ekutu mutu kuna to ba kite Moïse bien likambo RVC benda kimi pas j'ai trop pas kana ko bala mais c'est par là il a rencontré Dieu ayeko malelo ba na Israël ba sepela ka upa o mende wa bisa bitumba kudate pona nini mabele ya Moïse mais tango soko ba ese on ba zonga eloko na ba kondim ba zonga sous Égypte ba kondim. Ah mais aujourd'hui c'est comme le peuple de Dieu congolais tant on te sonne son d'alarme ah baroboya mais dis-toi que ce qui message quotidien un jour l'église va nous alamuta sambela nanda kuna mwasi na bana papa le plus efficace des prières c'est être à genoux avec ta famille soit mwasi na yo soit bana bo simbani nazo bisa mutu soit défi salango un mois déclarer nyonso lingi nzamba saila yo soki nzamba salite na un mois c'est que nzamba ala raté tu sais pourquoi Dieu a donné le pouvoir de la famille. Papa, famille, ça a une puissance moins que ça. Voilà, toi aussi, ça a toujours un bon moment.
Non, on appelle si mbote ma fifi masuka. Mbote na pas Holandanga. Moi c'est kitoko hein. Non, mais sur ça la musala na bien ndenge yo lobby, c'est bon, c'est tout non lobani. On peut s'imposer tout système. Nazo pesa bande ko nyos on a le makambo oyo, eza makambo eza véridique. Ba que de gauche à droite c'est la famille. Et puis, bah, il dit que c'est la vérité. À moins que les gens aient en ignorance. Mais bah, il dit que tous les noms que j'ai cités ici, bah, il dit que bah, tout ce qui se passe. Les trucs faisaient avec l'église, c'est ça, on appelle si j'ai fait pour un beau tébélé, place à Zola, maman François. Quelle grâce! Quelle grâce! Fabien, on a posé ma solo, moi, j'ai quitté, on a eu ça pour la macambo. Parce que tout ça, on a dit, on a eu, j'ai fait fongé. Oui, bah, tébélé, bah, j'ai jamais ma mais moi, je peux dire quelque chose à j'ai fait fongé. Oui, puis tout ça, la petite nabiso, petite nabiso, ouais, où tu es pas chala moi nani. Mais j'ai 30. Mais j'ai 30. Na mon eno na micro boy, allo makamunde chef alo barate. Ya mona te na bokesa na makambo chef amona. Directement baluki a changé na comme sambela comme na ebo non, mais ça bongote. La conversion c'est comme Saül. Tant que Saül s'est converti, ça qui a sous Saül, c'était directement Paul, mais il disait aux gens, c'est moi Paul. Voici Paul, c'est ça. Paul, c'est ci. Paul, c'est là. Mais j'ai fait il vient et dit, mais aujourd'hui, je suis boy. Aujourd'hui, je suis boy. C'est ce qu'on fait. Même si nous sommes toujours laisser partir mon peuple. Mais tu vas les spirituels. Tu comprends les 10 paroles. Jeff a bon là. Jeff a bon. Donc, on a bazar. Donc, aussi, c'est toujours pour attendre. Na pesi, on a un mbote belé, on a un lingara mingi, Carmel et Carmelia, mes jumelles que j'aime tant. Trop belle et très intelligente. Nous avons appelé ça na sepelaka mingi un jour. Nous avons bakisela bango ebele on a zala na ngote. Chrissy Mboma dit Miss Univers. Melvin Mboma, bois noir, aîné de la famille, d'Initia la plus belle et puis blessing. Maman Bag, maman na Dravel, maman na Alegria, maman na blessing. Leader ya Sumbiri Tekiri. Merci mingi na yo place aux Olanda Bisso. Merci mingi na Tsunamit Kok. Tsunamit Kok. Ma petite nanga Laetitia Ramazani. Puis ça va monter ko balinga go trop na go trop. Ramazani. Nabosa ni mususu wana Anifa Ramazani, Laetitia Ramazani, Joël Ramazani. Et puis Bosani Mireille Tanga mazo tuna yo maman na Samuela. Mireille Tanga mobi wa boxa biso. Na yebite petit wana na yebite azawa. Tolinga ko mingi Mireille Tanga ma toujours. Ya toujours na merci mingi na Tsunamit Kok. Ma petite nanga na basali service traiteur mo na Bruxelles benga eza na plateforme nyoso so betika Tsunamit Kok. Romone bimiselo ba komona bilo maman biloko ezawa balola motema pesa bokonze pa le epa ezaki le ki apesa bokonze pa yaya yaya apesa bokonze pa le kasi bato balamba ki ngo Laetitia na Anifa donc ça mystique merci na ba place ozolanda ngai merci mingi na ndeko na ngai Patrick pona kinse kwa na mpese ndeko na ngai 06 52 51 52 44 benga ndeko Patrick pona mpese na kinche kwa ndako na Paris ao aza 24 sur 24 awa ko sili solo makam asili seli batebele yondo tikali merci mingi pe maman Rachel to bosani ote 5 jours restaurant 5 jours maman Rachel soirée na biso ya le 31 octobre na le 1er na le 11 octobre tout ça le 11 octobre tout ça wana merci mingi nayo c'était toi Papi Guéné mon ami en tout cas merci beaucoup tout ça wana bande ko na biso à chaque fois bande mona chura mboma boy tondo za na chura mboma presque chaque semaine photos voyez pour ozanda kuna ye d'ici là portez-vous bien et restez connectés sur Tolobe la vie officielle. Allez, bye bye. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Feu! Feu!